Mbotina bino bande konanga, c'est Afrosuki ou Miss Afrosuki. Mon nom c'est Noémie et vous pouvez m'appeler Miss Afrosuki ou bien Noémie, ça dépend de vous. Na vidéo na linga kakana ko s'est présenté pour boyer ba nanyango bozo solo na nanyango azo répondre ba question na bino. Donc vidéo elle est le ezak kaka pona ko yamba bino. Page oyo nasali eza plateforme na biso. Eza ici kamo koto kokiko ya ensemble to partager ba expérience na biso ya suki. Eza pona ngana partager na bino expérience na ya suki, suki naturel, suki afro. Eza pe pona kolakisa bino ba kopesa bino ba conseil na ndenge nini okoki ko entretenir suki afro. Donc je suis là pour partager des informations avec vous et nazape pour répondre à question na bino nyonso. Avant na banda ko sala ba vidéo ebele et ko répondre ba question na bino. Alingeka na ibisa bino loko nazui ba question mingi à propos ya kopesa numéro nanga to adresse nanga. Na pesaka numéro nanga privé te. Je suis tout le temps avec mon téléphone, donc ce que vous avez pour ça que contacter nga, tinilanga kaka message na page, na ko répondre bino. Pour l'adresse, na ko pesa pe adresse nanga te, désolé parce que eza privé aussi. Batu mingi pe batu ninga suki nanga eza réellement suki nanga. Oui ezali na évité nini na koki ko prouver binango. Elo musus na linga kiko senga bino eza bozala vraiment na patience nanga. Nazozwa ba question ebele na page ba 50, 60, 70 personnes bazo tunanga ba question moko. Alors nazozwa vraiment temps nanga pour na répondre ba tunyoso mais musus na lobi que na sala kaka vidéo to na sala photo ou ils ont la réponse wana comme ça na posté en pour batunir so ba mon la réponse en même temps. Alors ceux qui nazo répondre yo te ko kansate que nazo ignorer yo et ça simplement que nazo préparer ba réponse nyo ça comme ça na chambo bala moko. Et là monsieur na linga kiko yebisa bino eza. Ça fait déjà 3 ans que nazala na suki nanga afro, nazala ki na banda ki ko défrisé, banda nazala ki na 10 ans. Donc ça fait déjà 3 ans que na tika ko défrisé suki nanga. Suki onyo so eza nga moko na kolisiamo pendant 3 ans, mais eza na nuya kokota. Yana na besoin nango vraiment nengezate mais na ko mesurer ce qui nanga bomona ce qui est milai ndenge nini. Siko bomoni suki nanga ndenge ezali na banda pe ko poster ba vidéo misusu na ba style na salaka neni na salaka suki nanga na butu neni na salaka suki nanga avant na bima. Donc na banda partager biloko na nyoso. Merci ceux qui pe poser na question à propos ya vidéo oyo salaka ba commentaire tout nanga question na ko répondre à bino. Merci.